Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. No image, Banza Sango ya Congo, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image. Dino photo image à Paris. panzasangoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision na TNT, décodeur à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di melangate, ba Saint Thomas, collègue na bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que bien mon bomoni, collègue na bodo a PCli. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tu as toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tu as peine à YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Oh Johnny, c'est Felando, Cosmos Machon. Vous qui me suivez dans Facebook, le site na Facebook, le sujet comme sujet, les secrets de mariage. Pourquoi secret de mariage? Parce que je me suis dit, ça fait longtemps, on a travaillé, non, ça la émission, on a qui bon, faut une activité, nouveauté, secret de mariage, ça bon séquelé à l'ibala. Pourquoi on a eu idée? Parce que on a vendu qui na autobenga on a potenda ko na réfléchir rebelle pe nazomona ba mabale ebele ndenge ezobeba na internet nazomona batu ndenge bazofingana na ba internet na mibali na bango ba couple ezobeba na réseaux sociaux yango na ele bino concept asiko ezali bongo secret de mariage séquelé ya libala pona ko même si oza na expérience muke na muke o nanda ko pesa bino na mayele oyo za nango ko benga ngape na WhatsApp na ngai pe en direct ko pesa rapé ba idée na bino mais émission ebando le kapé na YouTube na nga na www.fanabishowtv.com bon do mon appel sous émission kuna de temps à autre na do ça la no pe ba live Facebook nazana comme invité na nga ezali bongo Edino image panza sango ya Congo avec Edino image voilà na Edino image to ko sola bongo secret de mariage c'est que libala na bi que des king à côté déjà panza ba vidéo pe ça la moi bien pour nga en ligne voilà Edino image panza ma solo ça fait du bien Edino image na ko senga na yo kota na plateau to meka ko panza po ki po baninga déjà bazali kota la biso baza déjà en live secret de mariage. Bonsoir à toi Chambela nouveau marié boyo kakto kaka conseil et ça la bien. Bonsoir Edino. Ah, bonsoir Queen Fanabi Show TV. Sengo mingi ko yambanga lelo na plateau na yo. Vraiment ba occasion bo ezalaka penza mingi te. Na sepeli penza ko yambanga la plateau na yo. Merci. Voilà maman papa pardon Nando Lubela Chambela bonsoir à toi ma chérie merci beaucoup et dino le na yambio na émission na biso to ko sala live Facebook où ils allaient bon comme titre secret de mariage ils allaient bon séquelé à libala pourquoi tu es na séquelé à libala pourquoi na on a kati ya réseaux sociaux ils allaient parce que na moni mabala congolais comme qui na mbilinga mabala intérim
Ouais, auto benga mabala intérim monsieur ka contrat 3 mois ici fin de contrat pas mission ici ba pesi au salaire ba pesi tout mamana sur ici. Ya on a benga ki on émission to zo ko inaugurer lelo parce que déjà to sali sport déjà na ba YouTube déjà na Fanabi Show TV déjà on a ko annoncer bino et chaque jour to banda ko sala kana fils que moi émission moko ya mokie na ndako ya mbaka pe batu o azape na besoin soko za na besoin o intervenir. Bon, il faut intervenir mais lelo ko intervenir parce que numéro na nga WhatsApp na za na awate. Et dit non. Et là, on nini ko sala ki ozo sala to banana ba jeune parce que ba couple ba jeune ebeli na poto lelo maba les hommes la suscité ba divorce ezo sala mama kasi ba séparation ezo sala mama kasi même si bana bazana kati ba ta la bana te séparation eza makasi na poto au letika la kana privé bazo memaka mo tinga ba réseaux sociaux après biso ba journaliste là to kozona biso li solo wana to lobeli yango ba komi ko porter biso ba plainte conseil nini ko pesa na surtout to bana na ba jeune couple. Ba jeune couple lelo ba mabala mingi izo salema na mboka poto eza ba mabala intérêt. Eza penza te ke mabala ya solo parce que soza mabala solo faut umela parce que tobi ba parents na biso ba umela la mabala mais pourquoi na mboka poto ba mama kasi ba wasenga volume ezate Allô coucou est-ce que bozo kabiso coucou est-ce que bozo kabiso so bozo kabiso botaba moi j'aime bozo kabiso matza un peu volume maman essaie de ya maintenant volume si volume ezali si volume ezali oui papa volume ezali na yebte soki maman mtu azoyoka volume te vraiment mabala ya poto mingi eza ba mabala oyo ya ba intérêt surtout bande ko na biso abasi bozo bala pokaka boyebit kafa moi ba location wana yango nde mtesa la penda ke po ba mabala yone vumela kati mama na biso batu bakoma ko bana bakoma ko botama na ba intérêt bana ba botama sute ke na bolingo ya kuba batu babalani et comment mutu ya liboso mutu ya miso so comme kala 3 mitu famille nombreuse so comme kala 3 mitu makambo esili nango d'ailleurs mobali kutu bako banoko akishondo ke nao donc c'est que yango nde musoso bitelo babi ngelo baki kaf mutezo pesa bango mitu makasi biso na kolo na miko chapona biso mitu makasi pote to bomaka mabala na biso si ba location wana parce que beaucoup bota bana na ba propre boling amour te donc comme na ba intérêt wana za nini tant ba ebisio qui femme c'est le foot à lango vous allez mobali na yo ba influencer yo ngakutu na boina gagner femme c'est na za na mbali te na boko la bana na la vivre nanga osani so pe moni ko komi na 3 mitu wana oboki sika pe mobali yanguti je crois tali expérience que ozo vivre bien salaire OK na no musala te salaire ozo na mitu wana c'est ça et ça là que o vivre na yo yango bozo na mabala poto zo umelate vraiment conseil na mpesa kala bandeko fo bolingo penda evanda kati na biso sans bolingo kati na biso mabale ke na ngoli busote maman na peso parole. Merci beaucoup Dino Image babi panza sango ya Kongo zana biso na plateau ya Fanabi Show TV na secret de mariage sekeli ya libala toye na sekeli ya libala o ponani to aider un plus o ngana yebi un plus o ndeko Dino yebi un plus o yo zota la biso yebi bokoki pe ko participer na ba message na bino ou soit bokoki pe ko benga biso en live na vidéo ko taper na CGO pourquoi to sali yango parce que bozo mona bino moko toza na ba image bien na ba téléphone na biso ka ya baba couple baso benga na mibali na ndako mobala zo filmer moi ça salté moi ça boye yango na baki na bino secret ya mariage yepo o aider muke o nga fana ba bote na yebi muke o papa Edino yebi muke o entel yebi na yo yebo zo tala biso to sangisa pote to meka kozala ini parce que communauté congolaise ezo ke na ko beba makasi na bandi non na koti na ba mama te ba mama to to ba non na ba jeune seulement ba jeune ba mariage ezo durer les sociétés pona nini beaucoup bala na nje mabale comme le dit o Edino lobi moko mabala ya intérim le ko to sali 6 mois babi fin de mission ba peso ba papier na OK oh nzamba lobaki photo sangana to bota to sangana to vanda ba mabala ba kala ba koko na biso banda ko umela ba mariage oui pourquoi biso tozo umela les sociétés tozo umela société aussi par rapport ya coutume to bosani coutume na biso aussi oui yango ngala kosenga na ba maman na biso bomeka côté ya bana ba jeune surtout ba jeune fille ba jeune fille tellement ba yebi pe coutume te yango zo mona pe makamiso qui pe na désordre
Oui. Toujours on a la coutume parce que quand on a la coutume toujours yeba avant on s'engager. Oui. On s'engager na moi si ndenge zaki na tango kala. Oui. Ba parents ba yeba na ki aussi et puis bazala ki ko yeba ba jeune fille wana bazo se comporter ndenge nini. Oui. Donc lelo lokola to kuta na kaka to kuta ni kaka na Château Rouge. Encore peut to kamso presser ko linga wa to lingi kaka. Alors oyo kuta na ngo na libala na yo. Yango ozomona ba AVC belé. Ba AVC belé par rapport à ça. Okuta na moi simo bo sepela ni kaka yo moni vrai chéri. Oui. Mais boko mananda ku boye surtout makambo ezalaka soki bozana na chéri et ça la bien makasi. Mais tant to comme mananda ku ko makambo susu moni mo na filmer. Ba film on to mona ngo ko ani to mo bomona ka ba film wana bino mibale pona mincho za mobile nga na mwasi bomona ka ba film na par rapport à quoi et loko nini oyo ko ikolobo pona biso basi to changer nga pona bino basi bo changer boye ba ko respecter mibali tellement mboka o eza mboka égalité fraternité na c'est ça égalité fraternité na liberté hein oui lokola aussi va faire ça moi si valeur oko toucher moi cité oko beta moi cité tout ça wana yango elongola bino komisa bino teti voilà ozala mobile te tu t'en fous mobile olo balangani mais to yeba ko to samibali to yeba ko lingana tant to lingana pour du vrai to lingana te pona kaka ke pona sentiment na mona ki fana na leli fana na ba tentire na za ngwana na mona ba biloko ba circile na yewana zo pesa nga moi nde to mona na to mona to landa moi vidéo moko wa ba tie moi vidéo moi mukeka kana moni penda ke leader na biso mo émission na biso na mona craquer penza moi si na émission na ye ba suka moi partir ngo pe ba utiliser ngo awa penda tu es belle oh na mwana mwasi okutu ye mo chroniquer zangu da monika ke balo bananga belle bondenge ni est-ce que na za belle te ba belinga le belle makamoka ya mwana vraiment elo ngana osenga kana bandeko na biso ba surtout ba petite sœur na biso oyo ba kola mikolo ba koma na poussa ya mabala baza pe na ba couple na bango boye baka ande libala eza pasi libala tango lingi foko linga foko linga mbali na yo na motema moko via lelo esengaka na uti musala na ye na moni penda ke mama lambelinga mwa fufu atilinga na mesa nde basala nde ka kisasa basali batelo na mesa makambutu na lié salinga bien po na uti zana ba craquage na penser na makambo na to mona na musala na na ndaku ba servinga kitoko mais koya na ndaku oyo ba komo zoyo so mutu eza mabe makasi donc so komo zo so mobali mutu o bebisa yanga na singa bande ko na biso puis eloko peso bebisa pe mabala ngo mingi biso be mbali soto ki mabe mabala ngo ezaka bino be basi musu be bo lambate hein boy pe lambate kaka banini kasi edino yango moni secret de mariage c'est que les alibala et bongo na internet na ba ko mona ngo pe na ba vidéo na ba YouTube sport déjà et salamaki déjà na minute eza déjà en ligne yango ba fille ebele eza faute ba fille te eza faute banani bon nga pona nga na kokoloba moi muke na kokoloba pona yebi pe ba fille bele o ba yebi kolamba te eza faute ba mama o ba boti biso ba mama misusu o tozana ba poto baza kolakisa bana na bango ndenge balambaka te omona kaka mama azokende musala sala ya baleki na opat sala bango loso moko yebi ana poto tosala nango na machine nzungu nango moko ezolamba mapato te moi mi mwana lokola David azana 7 ans sala pat oh maman faut kolakisa mwana nde balamba nga za petite sœur nga scouté dino image na yebi ko yebi azana 17 ans alambaka pondu alambaka madesu alambaka fumbwa alambaka babiloko to tseka babiloko mike alambata alambaka fufu mais zana bane belé baza aba mama bazolakisa bisote mwana ko kende libala nga nebi mwana moko kenda ki libala mobala bengi mama na yalobi yaka kozwa mwana na yo o rééduquer o lakise pe na ndenge balambaka po mobala li aka biloko ya bakiri bana ngoya bakoto nde tolobaka bana bakoto mais non elikolo bateke po toza bana bakoto yo to eba kolamba ti foko eba kolamba misusu na yebi ndetinga na yebi kolamba
Oh, Edino, c'est normal, il faut aller bakolamba pour maman. Yo posa moi aussi hein. Maman la maman Julie. Maman Julie wa bembo. Julie wa bembo Alexa yo. Oui, Alexa. Ah mais c'est bien. Lambanga vraiment na lambaka. Mais nazomi kota na kati pona mission naza mwasi na komi longola te. Joyeux anniversaire président Chikito Mushashino. Voilà. Oui, donc nazo komi koti na kati pona za mwasi na komi longola te. Et loko zo boma biso ezali yango wana. Ba maman ebele o toza na poto tozo laksa bana nde balamba. Mona ka o bana poto. Non, c'est pas pour moi naza mwana poto ke o lakse kolamba te. Mona okeli bala. Mona on s'en fout. Mais mwana mwasi ko ba kolamba ne fils kata biloko mboka o etami pondu. Madesu, oui. Fumbwa. Babilo mo ya facile. Babilo comme non, pondo eza facile bébé ba kolamba. Oui, pondo nde eza difficile mais madesu. Madesu eza nango facile mais ça dépend. Il y a des sauces et des sauces. Au kolamba pe madesu mo bala CP na ngota keli na libanda na restaurant moko boye et pas maman moko intel. Yango ndeti ba biso to e aponda to pesaka ba conseil. Aussi il dit il faut que bossa na te conseil o il quand trop beau participer ka pe na biso na ba commentaire na bino na ba dire na bino to zana po na bino. Et ça là moi bien. Surtout ko e ba vie de prière na couple et ça très important. C'est très important. Vie de prière même si aux autres d'église là tout le vie de prière tout le bagate que chaque dimanche on est dans l'église même nous avons qui place mi balé mi ça tout ça na vandi place wana oui si naza obligé na kende église te mais ceux na sans bénéfice que nanda ko na famille na to vandi et sans oublier prière sans cesse et ça très important o ezalra même na vandi karboé na sa monter mata moi parole à mukie nzamba yokiyo na koti na métro parole à te ya mukie nzamba yokinga na koti na très pardon au moins on to baka prière sans cesse couple sans vie de prière et c'est l'autre côté. Secret de liboso numéro 1 on est libino na réseaux sociaux et ça vie de prière na couple. Wan eza concept ya maman na biso Queen Fana Babi, Queen Fana Bisho TV. Bo s'abonner mingi kuna parce que massivement quoi. Massivement bo mona masola bien. Oui. So boli bo mona ba chroniqueur on a bino ba journaliste on est soit combo boyebi bo mona bango kwana. Merci beaucoup Edino na lobby secret ya liboso. Poto kubana dans l'étape 1 poto kende tito koko bakana musala oya secret de mariage secret à liboso dans les vies de prière ouais sans vie de prière libala na yo et kende nulle part oui boko yo bomo na ba mabala oza na ba vie de prière te ce ba boyani réseaux sociaux est-ce que yo pour sambela oui Edino nga na sambelaka bon biso no sambelaka po batu balobaka boye ngona pe abuka mabolongo te ya on a ebisio ko sambelezaka te na kindaka chaque jour dimanche ni te abuka mabolongo penda zekinga moni oui to sambelaka vraiment na ndako Jefana aussi oui to sambelaka so pe bana bazana biso wana oui to ko tisi bon pe to sambeli même ikolo yo ça fait quand même un bout de temps na kena no église na ngaité mais na sambelaka yo na lobi prière ezaka église te pasteur na nga je suis mbakatana aibi mikolo na seulement quelques dimanche na église te pour na ba raison personnelle mais likolo baté que pour même nzamba lobaki mi batela na batela yo basomba na li papa pas na pas voisin te otiki ba David na Jefana na basombi li pate yo ke sombela bana ba voisin balia na mo mais mais bi ke na ba couple mingi makambo zali ah bon oui oui ndé une pesa moi idée na ba couple mingi surtout na ba quand Angelo le bien mais moi to kota pe na muzina ngate parce que te to kota panza na oliso to solo la non concept of Queen Fana après to solo la penza pour ma solo zebela ko solo la bato oyo abwa kisino parler na yake ne ko pesa côté mobwe bazar mais tout temps bango après to solo la makambo na yo. Voilà, bandeko nous vous allez côté la biso secret de mariage yango et vous s'abonner massivement na Fana Bisho TV. Place beaucoup mon bastar nyonso. Même yo oza na starter na ndako lito comme so star okoma. Oye na yambi yo na émission to sali yango au PCP comme ça même yo o bandi libala seulement 2 mois. Même Rebecca so landa biso na. Rebecca Goniel même yo même Chanceline même bino nyonso boza kolanda so pas prêcher na indulcable bino nyonso boza kolanda biso. En tout cas bo s'abonner parce que secret de mariage est nga c'est personne bolanda biso boyebo ata moi ba mitema voilà moi mitema ça la moi ba j'aime ça la moi bien hein bon la biso ka boye penza ba bon ça le ba dessin OK to eli bino même Rebecca faut comprendre congolais linga bêtise au moins ce que c'est ba ninga na biso oyo ba ila ba concept na no concept ko longola il y aura tellement de j'aime hein et comme maté belé ba commenter au moins congolais place au finga congolais ça au finga c'est ka sepel na Queen Fana na ebisio ko longola eza son impact te parce que
bana oyo bazo pesa ba conseil bien batuluka ba bino ba Queen Fana bo te ya liloba batakolongola sito se ba mopanzi Rebecca ozolanda biso batakolongola est-ce que soto tangi batakolongola o sepela nango ti ala fo bolanda ba Queen Fana bangonde ba osa makambo edi non on a lobaki yo to kana kata Bible non nzoto ya moi c'est un temple de Dieu. Si si. L'air nazo longola et la plupart so landi ba ninga na biso bazo longola ngo to kota na moi si jamuke soko landi la plupart ba ninga na biso ba journaliste o ba longola bilamba na ba net non ba balité. Mon quand ta femme mariée mais est-ce que bazo ta la future na bango lobby yango secret de mariage est-ce que ba ta la future na bango lobby yo ozo longola bilamba lelo edi na moni ki na moni déjà lipende na zaka na tatouage lito inazala kana tatouage côté ba partie intime na zana tatouage siko edi no déjà moni ebisanga tika linini etika le rotel pour la qui c'est déjà tout nzota moi si to ko mona ngonde ngwana te nzota moi si photo bunda poto mona yango moi ça cause aller mabe alati na yi tanga oleka wana bobi basi musomo otale longi mabe mais nzota bien oui siko saka na poso découvrir ka nzoto ngo mais na ndenge ya amitika ngo boyite so amitika ngo boy sili valeur donc biso mi bali tolinga penda to koma ti na fin fond to yeba penza est-ce que to moni mwindo mais mwindo pe eza penza fona mona ngo kaka na difficulté pas la facilité mais surtout comme mona ba facilité nde bande ko na so ala tatouage mon koto te yango ti yango zo mona basi wana bazaka basi batu nyonso tant bazaka basi batu nyonso pona Edino imasa s'engager na ye azoka soni po Edino pas leka wana aleka wana mabe makasi zo mona mais soki aza mwana mwasi oyo a se préservaka ami bomba maka atana leki nanga wana etikalika yanga na it c'est ça yango bandeko basi fo nzota mwasi za temple nde ba temple temple molimo mosantu boss yeba kona ko se respecter na sepela na Queen Fana a se respectaka baza ba chroniqueuse ba journaliste oyo ba défendre média na propriété botaka ndenga za mwana mwasa boye penda bozuye wapi. Merci beaucoup Dino. Prechana Angel du câble, merci à toi ma chérie, merci. S'abonner, partager massivement émission na binango eye chaque jour na YouTube na pesa na RT pour dire na zalena RNL les 20h30. Maintenant on a pesi bino RT mais en tout cas na YouTube be monsieur bandoko ta presque chaque jour ou chaque semaine be monsieur bandako zangate. Na ko sala en sorte que chaque jour pe bo mesana na ngape na Facebook parce que bozo réclamer ngai beaucoup. En tout cas na yesi bino secret numéro 1. Et ça, vie de prière. Vie de prière. Sans ça, l'Iba n'a pas eu de place. Ça, vraiment, sans tout, yango, l'Iba n'a pas eu de donc, au moins, au balou, au moment où on a aux autres tournants, aux autres tournés. Aux autres voilà, kakaboé. Pour une vie de prière, exact. Vie de prière, elle est qui n'y en sort. Yango bozo mona mobali kitoko mona mwasi mabe boyebite sekele ya mwasi wana ezanini vie de prière voilà mwasi kitoko mona mobali molongo mabe sekele mobali wana ezanini vie de prière parce que mobali wana a trouvé molimo mosantu kati ya mobali ya mwasi wana yango esengi ke akangama na ye ata kutu mwasi ya mabendenge nini omona penda ba vivre ba kende pe ya mais yoza kitoko mais omona penda ki batala côté ya pona ne ozangi vie de prière lelo pa jonga lobi na tapis rouge mobali nina ko linga mosa tambula ndengwana simbati Edino oyebi kinga ce coup des fois na kota panzonga eza parce que biso tozo yebi oza mopandi sango nga una ndiro toki mopandi sango te et toki na landile msu papa na musala na profiter na zui image mais nga na kota panzonga te na ki koliaka ntaba. Bon, tani no occupé banana. Voilà. Yango siko bandeko basi belé bozo mona ba secret mabala na bino zo simbate parce que mobala outi musala na ba misala on pe ya poto musala ya makasi ayeboye a te porter bibende donc au sale le côté nanda banda yako kutoka atika kyo na téléphone azonga yako kuto na nini na téléphone kaka oyebi erni ekokipe bana banda tongo basokolite batika ki bango na ba pyjama balie kutu pe na nini na pyjama siko yebisanga ndenge ni mobala kozole parce que so azuni ya madomo obo ya mado ba propriété leka
ya mado alamba kitoko supu mobile la rokinda po biki ya mado botelo mobile ok mko sa nini otikiye otikiye papa kende na ponga na lamba na ngati vie de prière et les kinyos boto zela kaka te so libale kufi cela ko bani nzambe na ngai nzongisa mobile na nga non l'air boza déjà bien banda vie de prière à couple na yo maman la chika ya Sylvie chika maman la Jean-Sylvie et Marvie voilà donc l'herbe bandi déjà faut ça na vie de prière si yango zo mona belé mobile ngo za kina yo tende to komaka koloba azalaki pont a déposer nga pona zo mobile la vie nanga ah non azar na mukiliza raté pont ma bot so bana 4 ou 3 aza pont mais boti so bana tiki ape komikete ya zalaki pont moi ça zalaka fleur bande ko na biso fleur soko zo bois ke lango maité ekobeba oui elikoloba mwasi tozomitala ngai bele o sepe na nga fana ba bote mwasi to ko oui ba bote ya bozo mona fana ba bote quand on dit fana ba bote eza ba bote hein eza makambo ya ko inventer te ya moi bote na nga ezofana katanda kwa libala na nga si mobile na nga zo bois ke langa fleur mai voilà azo bois que le mai ya bois que le frère était mais mai azo bois que langa ngo donc c'est nous to ba ke pona beba te na nzuluka te mais yo oyo omona na kitoko na nga no jeune to lo baka tika vient na so dali kitemba ba ebise Rachidi pa lobi Rachidi ku papa lobi ke na poto moi ça ko bala zati est-ce que Rachidi moi ça ko bala na poto azali bele boyo ngo ki bala bon so ko moi na poto wazate tika ya poto ke no na kinzu mais na kisasa bozo mona mama kama wote kisasa ngo bazo ya pa bazo bebisa Rachidi basa ko bala na poto bazebele il suffit ka ko pona mwasi ya bien okutana na oyo ya malamu bokuta ntena na baku parce que ba milier na binoko ya ba château rouge pa banzonga na papier rouge soki tapis rouge place oui ndenge ni okutana na mwasi ya bien mwasi oyo lingika na boîte libala boîte suka na boîte okoko linga pe mwasi na boîte mais okoko aider pe yo pe mobile ezaka pona basi ko ko aider pe mwasi na yo na ba vie de prière oko linga pe mwasi oyo azali na vie de prière to kuti na banzila mabe obine mama ye nga na sepeno makasi mais poto kende longo il faut to koma ko sambela nzambe to bite ke beaucoup ba pasteur na ba couple na bino mais queen fana eloko na kata maloba te obi ke mwasi wa mesana ba samedi so libanda po zongi sepenza na nzela lo sambu saka ebi keza bitumba. Non, il dit non, avec Dieu tout est possible. Avec Dieu tout est possible. Oui. Mais moi ça n'a pas fait lingala ala nanzela nzambe. Non. C'est toujours oui, si. Vas-y. Akolinga nzela ya nzambe pourquoi? Parce que moi nzambe. Pas lingi mobile. Non, exactement pas lingi mobile. Tout d'abord pas lingi mobile oui parce que l'amour on dit to l'amour est aveugle. Voilà, et cause ça pas aveugle mais ça sera plus fort que tout. Et ba prière na yo mobile. Mutu ko senga na nzambe alembisa motema na ye. Elemba. Soki azalaki ka muke akendaka soki azalaki ka muke akendaka boîte jour musobi nzambe na ngale loto komi samedi ça en sorte que moi sina makole ko makilo basi ya poto tala jires péja so bisamso ake basi ya poto balik de voir vie à prière te hein Rachidi pa lobi na biso da Rachidi so bisamso hein basi ya poto il faut bazala bongo bazala bango moko ba femme seule baza batu ya maboma non parce que bango tant bazolo baboye bango ba vivre makambo wana jires pejo na Rachidi ku pa ba vivre makambo wana ya bazo bisayo parce que ba vivre ngo po ba idaka bango te ba idaka bango te basa poto ba teti mama c'est comme ça basa poto baza ba teti pourquoi basi misusa bien baza toujours pe bazo bala mabala na bango ezo kende bien majorité surtout landi bien tout le monde apenda ba mabala poto za mabala intérim basi wana ba donc avant du mois 5 ans ndako botele moi 5 bana yango te 3 bana jire special siko na mwasi oyo moko zwi mambo ekomi ngolo na mwasi oyo moko zwi na poto awa ofutela ebiete soki bamoni ke basa poto baza bien te papa Jures papa Rachidi obengisi na yo ya mado otikaki na kwa na bino kuna na Kishasa comme ça ya madame na nan bilenga poto soki ya mado ozala mwasi malamu non mwasi moko te na monde o kolobaki mwasi soki ndeni mwasi bien azali ezaki yo kutana na o balobaka likola chaussure na yo comment yo kende magasin olataka 39 ozoke kozwa 38 olobi te ngana sepeka na likolo na ko forcer tie kokotanga mazo bosa na kelero oke na fête yo muto konyokama to so oke musala chaussure ekoma ezo soa mais c'est pareil c'est vite kalobi non na to comprendre peut-être on vient nanga edino au sentir pourquoi na lelaki nanga madame qui madame qui m'a to boy ba po merci
Je reste Péjo lobby merci et dit no moi si ya poto ata omemiye na église lobby akoki kolakisa vrai face na edino. Non papa je reste. Je reste. Ba contredire yo kaka je bande di mayote. Yo kaka pona mission nazana moi si na mobile donc moi si mobile yeyo. Na contredire yo pourquoi parce que c'est pas vrai. Basi ya malamu. Je reste Péjo mon on pose la ozoliaka payo mon je reste Péjo hein. Basi ya malamu baza ebele. Ezaki il faut koyeba place aux autres salikolo. Papa je reste. Yo là tu as peut-être 42. Comment yo kinda kosomba ka ba sosera 41 obi ke soit kayo. Zwa ton ayo. Luka moi si ya malamu et moi ça malamu comme mana open longité hein. Les autres que pour moi ça belle là ta kitoko que moi ça malamu. Non. Moi ça malamu comme mana longité c'est avec le temps que tu vas découvrir que la femme là est bien pour moi ou à sa parfaite pour nanga. Mais ce qui aux autres il y a vie de prière non donc peut-être yo moko papa jira oza donc oza lumbe oza mubulu makasi yango okoka basité papa jira soyoki hein continue la vie de prière balabite koko ma pasteur Jurès ni berger Jurès mais ne fût-ce que vie de prière babite ko kenda l'église chaque jour même nanda kuna yo sambelaka anzambe. Fais en sorte qu'il a trouvé moi si à Vinanga. Fais en sorte nzambe ayebaka nde to tinda biso na mokili boye mutu na mutazana mufinu kuna ye. Tant que nous avons fini comme la montée au changeaka. Alors pour changer le béton comme que je reste ou ndumba pareil. Alors vanda poser zelango nganayo ekoka. L'air yoko yo la kisibi so Chantal na Facebook le boye sur la sur Mati, lobby Marti, lobby Bert, lobby Intel. Au moins tout le monde a cosa moins sérieux. Alors Vinabino discrétion fait à la paix isusu makasi. L'air le loyo présenté fait dit na présentant Intel. Lobby fait dino, lobby ba mono panzonga na yo, lobby ba mono na boy. Yo mtozo bi ma vie c'est tout temps ba commentaire tu peux aussi changer ta femme soki yo moko pe oza na vie de prière. Voilà ma sœur Judith yangwana nazo lobela depuis tout à l'heure. Oui. Comment yo oza na vie de prière to lingi o changer moi si. Maman Sylvie kalobini. Papa Rachidi ndenge kaka le kinanga azoloba basi ya malamu baza ebele ezakaka associé nzambe na choix na yo voilà yango nazoloba vie de prière ezali eloko na biso ya liboso clé ya liboso ezali vie de prière oyo ezali pena clé ya liboso ya libala eza vie de prière sans vie de prière on n'est rien sans Jésus-Christ on n'est rien. Raison pour laquelle avant que belé et dit nos images à témoin dans nos salles d'émission tina c'est que dit nos naebi jour na zonga et que là na zonga une activité moko na concept moko ezali bongo secret de mariage na secret de mariage même sœur nanga Sylvie Tikanando yambao oye to sale lo atolinga ko bimise longinote Sylvie Tika photo mona yo mbalo moi ça pembe et dit nos siko pour na ba jeune na sana ba couple moko ebele mikolo pe bazo tongisa makasi oui baba les obeba ngana sana besoin pesaka c'était d'une fois pour pesa lango c'était totika pour étaler vie privée na biso na réseaux sociaux s'il vous plaît yango nde mabe makasi na lobi na ototiko tia mwana na ona post na photo non na lobi ke ba vie na bino oyo boyena mobali na yo otie bozongani otie botika yango edi nusoko kokubakisa mwana ona lobi wana Queen Fana likambo réseaux sociaux auto solo la ki yango lobi na étoile d'amour top modèle des médias batu ebité bon Moni Queen Fana oyo aza c'est une chroniqueuse moko asali musala oyo emonani ezomonana alekina RD Congo Info Faut présenter à mutu na ndenge moi CV moi CV na ye parce que pour batu musu balinga ko présenter batu bien té alors faut présenter à mutu na place na ye étiquette na ye Queen Fanabi azamona wuti pa avec César Ngadi asali mingi pa avec César Ngadi non avant pas César Ngadi na zeno pa Alisala Alisala Salaski aleki pa avec César Ngadi après tu na Panza Sango après tu na beauté image awa pa na biso za kanango France Terre d'Asile après tu na beauté image pa leki na beauté image après to sala ya biso moko za bo Fana Bisho TV na ete so ndeko kimbanga ko kukumela biso kombo ya site na biso na se ya ba commentaire kimbanga boyo ki quand même na présenter ba présenter ande boye ngai na ye to obeta featuring azana chaîne na ye ana site na ye ya Queen Fana Bisho TV c'est ma collègue auto travailler na ye pour te pesa bino moi elengi alors bande comme sous boye ba ko présenter ba to bo travailler na bango pour ça la rappeler bien parce que mutu moko d'abord ya lokumu mutu moko d'abord ya lokumu non yango ngala question ya
ba jeune couple hein. Oui. Wa mi bala hein. Tout me kotanga non moi ba to lexi ba commentaire moko awa po ba commenter un peu mte aider biso mo muke. Oui. Non ko mettre bien te voilà. Rachida lobi na Kishasa muziki na likelemba ezalaka ya basi ya ndumba ya ba mama ya babar lelo basi ya poto bakoma likelemba bakendaka bachini Kishasa 2 fois et 6 mois sans papa. OK? Maman Gisèle Pings Pingulu na Allemagne, maman na Orlida, moi kini. Ma alobi tata mwasi yakini, abi tata mwasi yakini soki ozali ozeliye aye poto okoma lingala pe pasi hein. Okokoma kaka mwasi poto. Moi je trouve que mwasi malamu azali ni partout dans le monde et puis en plus, na Afrique, ezali kaka selon éducation nini mutu azali nengo. Voilà tontine Gisèle. Papa j'irais ça zo ba coûte trop. Papa Rachidi pas zo ba coûte trop. Yango zo mona baza sur le défendre, baza trop na méchant basi bazo se défendre ma casse na nini na bango. Et tontine Gisèle merci beaucoup. Yango na lobaki yango. Okoro kende na Asie, na Amérique, na Océanie, na Afrique, na Europe. Oko trouver moi si ozo luka oui. Mais moi si yo mutu mobande to lobaka marque déposé na yo ezala moi si mobali bino mutu boko kiki ko komisa mutu marque déposé na yo. Merci tante Gisèle na comprendre ki nanga moi clavier mbilinga merci beaucoup. Vie de prière et les kinyoso ba maman Gisèle bazana ba expérience il y a beaucoup hein na ba couple na bango pe na papa Alain Motemo aussi ozo sentir vraiment qui est ba oumeli le bébé na biso ba ya moi n'a pas collé c'est un footballeur na biso munene ba Orlida ba Joël bazali pona nini bango bazali na vie ya couple na bango jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que vie de ça qui nous a mis pas na couple na bango c'est ça hein? Maman Julie wa Bembo pareil ceux qui l'osent na mobile n'est papa Ouidou makakala et ça pourquoi parce que vie de prière ezala ki pe na kati na bango ba couple belé o tozali nango lelo même na ba réseaux sociaux ils ont kendebe parce que réseaux sociaux et dit non ils ont embêté mais pourquoi to komika koya mais pourquoi to komika koya ko funda na réseaux sociaux na boyani lelo na zana edino lelo na edino to boyani ngayo na kina réseaux sociaux bimana ndako nanga ozo filmer mais est-ce que ozo ebate que o ozo filmer na za papa bana yo oto mama ya bana na yo edino est-ce que ko ba moi liloba pona yango pour une fanabi Rita Kimanga la personne va monter place sur Ali réseaux sociaux to solo kiango lobina étoile de love top model ngana lobaki ba avantage ya réseaux sociaux oyo ezo pesa elengi na vie ya batu pe makambo ke libuso eza na côté mususu neti ba côté otangi wana eza ba côté ke oswani na mobali na yo faut étaler vie yango na réseaux sociaux réseaux sociaux et salamate poto etala ba vie na biso réseaux sociaux et salama po peut-être Queen Fana lokola sala ba émission na ye azoteya à travers réseaux sociaux batu bazolanda ye batu babongola mitema mais lelo yo la ba couple et komi oza la problème mbali na yo ozu etalango na réseaux sociaux makambo to mona ke mwana mwasi azobwakela mobali na ye soki bilamba banini eza makambo moko ya ko tia mo na réseaux sociaux te bande konanga to ye ba tous na ba limite kala pour mon ndako pour mon ndako Queen Fana et ça qui grave mais le Queen Fana zo la sanda kuneka facilement ba vandi zo la sakanda ndako na yi mais tout ça wapi okomi boko to komi ko étaler ba vie na biso oh moi beba auto bota manesika yo no publier mais loko on no publier bolumbu na yo publier mais siko to za wapi vraiment bande ko nanga na pesa conseil moko na basi na mibali réseaux sociaux za malamu mingi soto kina na ndenga malamu soto kina na ndenga mabe bo monaka babi liboso baba ki ezaki ba makomi les écrits restent non ouais les images restent donc faut boyer ba ngo ke makambo komi na to komi la temps de la fin donc makambo ko mobongo wana liboso ki makomi lelo komi sikoyo ba image so dozo ngandeti na sœur na biso lelo Clarisse le la comme sœur en Christ na fait na lingaki makasi tozana epi na association moko ya les lions de la presse ouais na lingaki mingi azaki pe collègue na biso lelo nzamba bengai mais ce que to bito tala bandinga misusu oyo bazali ko baby sa réputation na bango dio moninga lelo so nzamba binanga ke Sœur Fana okoma diagonesse quelque part ou okoma pasteur ou okoma je sais pas qui franchement
na mona na image moi saleté na sima na tant que journaliste o elandanga po tambola bien temps plein na po tambola bien na sala ga benzité ngana ko edino combien de fois bato bazo kufa be na communauté fa na sala mo eloko moko boye na sala ga ngati na landela ka beza baninga te po muto akufi na salela ebez po moninga moko boye na sala na landela ka beza nga so na lingi na sala direct na sala so na lingi na ngati edino yebi na sala ka te. En tout cas réseaux sociaux basala ngo pona ni règlement des comptes, ni règlement de couple, ni règlement d'amitié, ni je sais pas quoi. Tout le monde na Facebook, to boy na Facebook, binemi na Facebook, to boy na Facebook, to bongsa na Facebook. Arrêtons ça s'il vous plaît. Après bozolo baké, mo libala na ngezo parce que nous tous, nous tout monde célibataire na mokilo azala raté. Toza na ba occupation na biso quelque part. Toza ba marié, toza ba fiancé, toza na ba concubinage, toza ba ni mutu na mutazana na mutu na ye. Si. Mais vie de prière et fait zalara toujours. Oui. Et ça te pour fana ba bota bala, il faut envier nga. Pour Rita Kimanga bala, il faut envier. Pour un tel bala non. Pour baninga na bavana na ba couple na bango ezaka ka vie de prière koyokana. Et puis na soumission aussi. Oui. Yango to senga aussi soumission na bande ko na biso basi surtout mobali ya salama pour moi si au soumettre. Eza boité. Bon, et puis mobali pété que so moi si obali moi si faut bando remenancer pour le quoi babi soumission, o bando commander so bandenge nini. Te, eza na kacha bolingo. So mobala lingi boité ko sala yango te. Yokela mobali. Mobali peso moi sa lingi boité yokela yi. Libala faut bozala moko bomoko nde babaka 1 + 1 = 1 et puis faut comment harmonie na libala. Sans harmonie libala umena na ngoti. Parce que edino yango peto yaki na secret de mariage na libala ya poto ebele to komisa libala na biso lokola ring de catch. Moi sina mobali tout d'abord avant bozala moi sina mobali faut bozala ba camarade. Si. Soko za camarade mobali na ote libala na weko kene na musika te. Eke musika te. Tout d'abord faut za camarade mobali na yo. Jonathan Diatabao. Bonsoir à toi Jonathan. Mariage na yo pe kende be faut mobali to mwasi na yo za la meilleure amie na yo. Oui. Mon pote na yo bosolora de tout et de rien. Yo donc za besa so devant mobile no po kende ta toilette so kende ta mobala mo do po mobile ko ozanzambi o kende ta toilette te. Ozolia na mobali mona ko peso dunda ka fufute. Soki mobala zato ko lamba kabamba nzunga fufu. Hypocrisie. Soki ka mobala ke musala kabamba mele mobala ko ya j'ai pas faim. Moni bali kutu bakata ka boywane dino. Apo yango bozo mona ki mabale zo marché te na poto hypocrisie eza makasi. Hypocrisie. Et là que chose au bon couple mot de passe dino. Mot de passe. Donc voyez la cabine va sujet est belé. Merci en tout cas na minute il faut na kota les sous côté mo faut travailler les sous que faut travailler ka babi balion de la presse ndeboye faut to sala musala ezo monana na senga la bande ko nga mingi ba et dit nanga to répondre Rachidi Koupa taki message mo kindaki alobi basi ya poto baza batu ya ba maboma elles doivent consulter un médecin. Bon Rachidi Koupa zo pena ba ku makasi Rachidi to na linga na zonga na message moi tinda il ko na tanga ki alobaki moi si ya libala ko ko na musique te mais musique ba tanga kala total ngo papa pa kinda ko tinga mama na musique si musique ça péché te papa Rachidi le bozo condamner musique wana musique ça pour la basa ndumba te papa Rachidi ndo komi tout le monde ngo ba mama la biso ba sa ba musique wana ce qui est dérangé qui maman qui na musique na like ba kota na musique na bango et comme moi na mobile baza musique moko likelemba moko bona demi tout ou ataka 300 ce qui boza 10 tout bozo bima na moi 3000 après moi ça mbo bina 6000 musique ça mabeta oui musique ça mabeta so lelo ndega za na musique boza 300 au lieu 3000 au lieu 3000 euros demi tout au moment que ça la bio que son maman loko mo boy l'aime tcha bien eza pona basa ndumba te likembeza pona basa ndumba te papa Rachid biso nde to commission ngo bongo to komo na loko basa ndumba mama likemba là msupe yo mo mana mama likemba mais conseil na kopesa za na vie de prière parce que ozo manquer vie de prière makasi papa Rachid Koupa la vie de prière makasi et conseil kaka kotika na butu ya lelo ya mercredi ezaki moziki eza pona basi ya ndumba te
moziki eza pepe oyo basa Kinshasa te likelemba eyedaka bato awa mbongo ya mundele eza mbongo moko ya pasi afuti au moins 1200 na yo place mbongo ekoke na fartir na loyer na classe ya bana ba rentrée scolaire ngo ekomona na te or que soko zala mutu na moko ya muziki lero kobimisa mo 4000 na yo eyede yo ba rentrée scolaire ngo ezo ya bana basi bana mibali baza très cher pour mwana na yo la ta basket à malonga eza ba 100 € Nike Adidas au Reebok sikoyo ba salaire ngo apoto futa ndako mama na kini papa na kini tinda leki na Kinshasa za kobela za na hôpital soki nini soki muziki wana eyede oti en tout cas longo lango na mutu na yo yango zo mona biso moko ba congolais tozo bebisa eloko na biso mais tozo mona pe ba na kini ba tondo bosa makati tozo mona pe na biso tozo mona pe na ba matanga mususu ba muziki bazo contribuer voilà muziki ele mususu na mo 3000 na muziki li sali ici 3000 vraiment papa Rachidi muziki eza bandumba te muziki wana bozo monana eza très important donc to qualifier ba mama ba sala muziki teke ba bandumba to pesa des conseils so bomoni ke ba beta mabe ko timo bo pesa ta conseil sala moi bien banque ezali pona kubomba mbongo oh papa Rachidi soto la ndio lelo to lalawa pona so kota dans la mo émission so tout à l'heure dans quelques minutes photo banda yango na moni ke Queen Fana en tout cas pesa bango ta moi rendez-vous en tout cas rendez-vous ezali lobby nga na kobanda be mission na ngai to tsango ka chaque jour na ba au plus tard pour dire no banda 20h30 nga 20h30 donc ça là moi 1h na yo au plus tard na no banda va 21h40 ou 30 na no banda secret de mariage oyo nyonso azana besoin ya kozala contact na nanga pour na secret de mariage même pour na yambaye en ligne la prochaine fois na kotia numéro na nga WhatsApp ezala ouvert ou nyonso ko benga akole contract ezali 0 oh là là en tout cas de king na évité sokaza numéro na nga lika na évité maman na évité Queen Fana lokolo moni mama Esther Makusa koti yango komi ko bege onini maman Esther Makusa bonsoir à toi maman ba chérie bisous ebele numéro na nga WhatsApp pour na bo participer na kotiango en tout cas nazoye bango suna mutu ezaka 0 et dit no koko za no numéro na bon to kotiango lobby to relancer voilà na titre na lobby tant to lancer live tout tena numéro maman benga numéro wana comme ça bo benga kanengo pour bo participer en ligne na émission na bino bo participer en ligne bo zala na biso elongo pour na secret de mariage pour na en plus oyo fana babota kwanda ko pesa bino pour mabala na bino ekende bien merci maman Flavie merci na mbote na yo merci beaucoup libala ya poto za facilité vie de prière et les kinyoso réseaux sociaux ils appellent ça ko régler ba quantité nazo répéter botika ko régler makamano na ba réseaux sociaux na linga kabino makasi la queen de la presse azongeli bino balobi na nga en force mais avec Dieu balandi ya pendant ça na tiki assiste émission na comme ça to kutana bila tout à l'heure merci à toutes merci beaucoup Nassil ça émission na ngai Tokotana bongo chaque jour à partir de 21h30. Bon, Ndolanda bongo secret de mariage avec Fana Baboté, autrement dit la queen de la presse. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nanga YouTube fanabishotv.com. Les lots spots moko esiki aussi déjà kokota kuna beau partager parce que bo linga ka te be mission o boyaka na katana panzana lela non. Be mission o mama na papa na bana botala yango yo. Bo linga ka te batila kabino be mission ya mabe yangwana parce que congolais linga place bêtise ça. Et mission lokola babiso fana let osa la bino l'éducation de base on a zona banda maman Esther Makusa maman chérie moi ayebi camarade ya batou grande sœur batou ya maman Julie Wabembo oncle nanga Philomon na peso ba gros bisous place aux alliés en tout cas bolanda ka be émission ya boye Rachidi Kupa ba maman musique basi ya ba musicien na banzonga merci beaucoup eza pe mabete moi sinon sosaka ka moi si soki eza avina yo eza avina on ko kota na ba avina ote vie de prière ezala makasi vie de prière ezala makasi sans vie de prière ma bala na biso ekokende nulle part lelo clair liboso na bino eza vie de prière bo associer nzambe na ba couple na bino sans nzambe eloko ezalité nga naza journaliste na sala ka musala na bandi kala mais mutu moto akota na YouTube abeta buzoba na internet y a pas ezala pourquoi parce que je suis une femme je peux aussi me déshabiller devant vous qu'on là qui ça va partie intime nanga mais qu'est-ce que je vais gagner moi j'ai mes enfants j'ai 2 enfants mon fils il a 7 ans lobi moi nanga okola amona bolumbu nanga mama na internet na tikeli bango nini
Marie Missamo yo akufa bina tikili moi na Ruth testament. Et qu'est-ce que moi je vais laisser à mes enfants? Ben sanité nanga na net. La préféré le bien encore là-bas nanga batala nanga na mission boy. Secret de mariage, Fana Bicho TV. L'émission où ça papa maman côté la émission en sonité. Ba ebisi pe bana ba regardez voici ma mère. Moko na kokufa ka bana nga ba otala ba image o. Na lingi na ngate mkonga na kokufa bana nga bazo ben sanité na nga batala na télé. Tout ce qu'on fait ça reste. YouTube e kufa kati. News to sala e ko tikala soko beto o mona. Merci beaucoup pour l'andanga chaque jour. To bandi na Facebook après to mema na page nanga Fana Bicho TV. Vous s'abonnez partout YouTube page là tu vas Facebook après malem na page en tout cas vous s'abonnez massivement na page Facebook nanga YouTube nanga place nini que beaucoup banda kolanda ba conseil ya bien na koyamba mutu nyonso za na besoin participer à l'émission na kotia la bino lobi numéro ya téléphone nanga comme ça banda ko bengaka to solaka elongo. Merci beaucoup to komona na bongo mokolo ya lobi. Que Dieu vous bénisse. Nzamba zana bino. Je vous aime tellement. Ba oyo bolinga ba obolinga na lova bino makasi nzamba zala na bino na tiki bino butu malamu kulala malamu. Que le bon Dieu vous garde. We love you. Edino yoza fin mutaliki azate oza suka libulu zanga suka mokako soa kende donc yo leki fin.